Comme les arabes tonto, mais à Koufa. Mais les lois à Zawap. Dans ces jours de mort. Batobele bazo sa bato li fait les alagate. Ba passer msuko gangi la bato li fait les alagate. Ko yebisa bato li fait les alagate. Ngana yebisino ke li fait les alaka. Ça l'attention. Ça l'attention na vie na yo. Comment on a teke ndenge zo vivre ana chaque jour ezaka kaya yo. Ndenge okenda ka hôpital obeli obimi obeli obimi bazo ko annoncer déjà. Bazo lakisa déjà que ndenge ozo sala bongo. Un jour, et que la décision ensemble, à Zuyo. Ngai ya kolala nazomona bevenema wana nyonso. Ngai ya kolala nazomimona na se transformer na komi transparent. Nazomimona michopo na ngai, nazomona makila nzoto, lumière ya makasi. Tango lumière ya makasi wana ezopesa na moni kati ya lumière na moni Jésus. Tembe ezalaka nango partout. Parce que les camions so bato bakondima baza bato bakoboya pe baza. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakola ke mafuta na musakolimo lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi kolake mapapu masope mafuta tokokesikana longo na Nzambe oyo babenga na makomi. Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Kolo a Pambola Bino, Kolo Azala Elongona Bino, Ezara Bino, le prophète Isaac Maele, Lelo, Tozalia Wanakate, ministère Cité Nouvelle Jérusalem. Nzambe Azana a besoin que Moko na Moko, Atosa Malobanaye, Omoni, Kolo a Pessinga ba révélation Moko. Okay, toka muna. Nazokatela Nzambe losako na sesiko. Nazokatela losako siko kuna. Nalingi nakatela Nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini.
oyo ezali par rapport ya mokili ndenge ezotambola kolo ayebaki kolakisa ngai abitala mikolo bozali eza mikolo ya mabe mikolo bozali monde spirituel baza na kati ya bareunion ebele mpona destruction ya mokili alakisaki ngai deja baserpent ndenge nini bazotravaille mpona destruction ya mokili oyo tobengi na lingala bilima wana ezali baforce oyo ezali mingi na kati ya bamai partout baesprit wana ezali kotravaille mpona kodétruire mokili oyo e balakisaki ngai yango kolo alobi ke omoni baforce wana ya kotala baye kokoma la lettre du diable oublié la lettre du diable oublié ezali mokanda oyo ya satana na kati ya bareunion na bango oyo bazosala mpona destruction ya mokili e ntango naye komona yango nde baye kolakisa ngai ke baza na kati ya baplan oyo ezali surtout na makambo etali corona desi oyo tozomona malade ya corona lelo toali komona bazobenga yango bavague troisième vague menga namonaki yango na forme ya bagéant oyo batelemi mpona kodétruire mokili oyo e lokola ezali bagéant ezosenga bino bana nzambe bobondela kola esinga ke botelema mingi na kati ya mabondeli mpona kodétruire baplan oyo ya ennemi tomona ezali moko ya babiloko tomona basysteme ya bavaccin ya babiloko wana enzambe ayaki kolakisa nga première tête ezalaki tête oyo ezali ya makambo ya gouvernement mondial makambo ya gouvernement mondial ezali préparation oyo ya antichrist donc antichrist aza déjà na bapréparation na ye kolo aye koyebisa ke bino bandimi fo bosambelaka fo bosambela makasi po ete bamessage nazopesa bino ezali mpona kosunga bato premier tete wana ezalaki gouvernement mondial esprit ya kobanga nzambe ayebisaki ke eza na demo moko azotya terreur tala demo wana ndenge atelemi azalaki demo à 3 têtes et demo wana à 3 têtes première tête yango nalobi gouvernement mondial deuxième tête ezali biloko tozomona bamédia et puis troisième tête tozomona médecine première tête ntango bali koannonce bamakambo ebele bien sûr bamalade ezali eza kotungisa bato me ezali nde kobangisa bamosusu bazobangisa bato me nkolo alobi bino bana nzambe bobangaka eloko te liloba na ngai elobi soki otali na kati ya Psaume 91 verset 1 à 7 elobi ete okoki kobanga baterreur te okoki kobanga baflèche te okoki kobanga makama te okoki kobanga eloko ata moko te oyo ezoya na kati ya mokili awa mpona kobundisa mokili po ete ngai moko yawe naza elongo na yo elokola ngai moko yawe naza elongo na yo yo moto ya mokili kobanga te zala makasi na losambo balobi ete na nzela ya losambo yawe azorenverse baliwa azorenverse makama azorenverse makambo ya mabe na deuxième tête ezali bapublication ndenge bamakambo ebele eza kolobama na kati ya mokili awa par rapport ya bamaladi wana nzambe abi fo mabolongo ya basali ya nzambe abi église kolo agangi église ezali géant monene oyo akoki kodétruire mokili géant monene oyo akoki kodétruire mokili mobimba na baforce na bango géant wana eza ye moko église ezali une grande puissance Jésus-Christ etango azotika lingomba na ye ayesi bantoma ete même les portes de séjour des morts ne préviendront pas dans mon église même ba porte ya séjour des morts ezali na nguya moko te likolo ya lingomba na ngai do lingomba ndenge ezali awa eza na nguya enzambe abi fo webisa basali ya nzambe bainsiste mingi na makambo wana etali surtout prière parce que nouvel ordre mondial bazali na baplan ebele ya kodétruire mokili oyo mais bazose camoufler à partir ya bamalade wana
sima ya corona nde baza ko se camoufler mais kola lobi bino na ba église bo mona makambo mais bozo vanda au contraire faut botelema na ba prière botelema na brèche pour ko détruire ba œuvre na bango botelema na prière pour ko détruire misala na bango abiso bo botelema te ko détruire misala wana bo kokate pe bo sala eloko te tozo mena mingi basango ya makambo mabe basango ya makambo mabe mais faut to panza sango ya nzambe ay ko que 2021 ezali année ya évangélisation ezali année ya ko publier évangélisation parce que na 2020 alakisaki ngai ayebisi ke moni 2020 ezali année oyo ekozana makambo ebele na mokili awo bakufa ya makasi alakisanga ba maladi moko ekoya ekozana sous forme ya miyoyo wana maladi ya corona nano yate ayi koyebisa ke na kati ya mokili awa ba maladi ya bongo ekozala esalaki une semaine de makambo wana ekosalema ta makambo wana ekosalema kola ekolobete omoni tala ba malade oyo mais bino bo négliger bozo prier te bo bondela te bo luka nzambe te papa mama yeba ke foyer oyo réussir na kati ya vie eza foyer oyo eza papa azo prier mama azo prier bana bazo prier et puis ba yebisa ke fo bo bondela mingi pona bana na bino tambo aliko tinda bana na kati ya classe bo sambela kapona bango kozipa bana na bino mingi na makila ya Yesu Masia parce que diable a besoin ya ko détruire génération future eza na génération moko nkolo azotelemisa makasi nazomona ayebsinga ke tala génération oyo namonaki bango azalaki na bacouronne na mitu na bango ebe étoile na bango ezali na mutu moko te azalaki na nguya ya kobuka yango to mpe ya kodétruire yango azalaki te parce que ezalaki baétoile ya puissance abi bakozala bato moko bakoteya sango malamu mpo na lola mpo bato bamesani mingi na kolia na kolata na bavoyage nde ekoma évangélisation bavoyage ekoleka mituka ekoleka mais tala lobi na yo bisika eza mibale lola na lifelo soit na lola soit na lifelo ezali ya yo nde kopona esika yo kokende où passera-t-il ton éternité seko na yo okolekisa ngo wapi bongamaka seko na yo obongisa ngo na nzela ya prière obongisa ngo na nzela ya bonzambe soki te kozala pasi moko na moko oyebake tozali na temps moko ya kobongama tala ba maladi wana ya corona ndenge ememi bato ebele na mokili awa tala bato ndenge bakufi mais ezalaki baplan ya Satan ya destruction ya monde et puis ezo continuer mais kola bibobanga yango te botelema yango na kati ya mabondeli ekosila abi solution ezali prière abi bajeya wana nyonso bokokweyisa bango na mabondeli papa soki azo prier mama azo prier libota mobima bozo prier ekozala malamu mingi mpo balakisaki nga bajeya wana ndenge bazali bazo travailler na kati ya mokili awa bana nzambe toyebete ndenge tozali awa soki okalkile baoyo botama na bango baza wapi ebele botama na bango bakufa ebele ozalaka na bango bakufa ebele ozalaki na bango na misala bakufa ndenge bakufa wana mingi baza pe na enfer baoyo babongolo mitema baza na lola mutu fo réfléchir mutu moko fo tala pe vi na yo fo tala ndenge obandaka kosalela nzambe ndenge obandaka mokolo yo botama ebele botama bango ka mokolo wana bakufa okokisi mwa wana bamsu bakufa okokisi inane wana bamsu bakufa okokisi 10 ans na 10 ans wana bamsu bakufa ngana ebi camarade moko tozaka na ye tukende kotala koko na ye
mais kokende tozokende boye totali koko kozonga na biso nga na keye pa na biso yo pe akei comme les ara tonto mais akufa melelo oyo aza wapi na séjour de mort bato bele bazoyebisa bato lifelo ezalaka te bapaster mosusu kogangela bato lifelo ezalaka te koyebisa bato lifelo ezalaka te ngai nayebisi bino ke lifelo ezalaka sala attention na vie na yo komona teke ndenge ozovivre wana chaque jour eza kaka ya yo ndenge okendaka hôpital obeli obimi bazokoannonce yo deja bazolakisa yo deja ke ndenge ozosala bongo un jour ekozala décision ya nzambe azwi yo biso banso mutu nyonso ntango azotambola omona zolo etala na se mutu nyonso ntango azotambola zolo eza na se elakisi nini elakisi ke outaki na mabele ozonga na mabele ntango sikoyo mutu akufi okomona elongi ya mutu ezalaka wapi etali likolo elakisi ke outaki nde kuna yamba bayemba nautaki na éternité nakozonga na éternité donc outaki na éternité okozonga mpe na éternité mais éternité yango fo ezala sikoyo na côté ya bien fo ezala na côté ya bien soki te okozala lokola sere mosusu nakenda kokuta kolo alakisi ngai azalaki commerçante mais vi na ye abongisaki na nzambe te nakutaki ye na souffrance na pasi azalaki kolata bien azalaki komela bien makambo tu ezalaki bien me ndeko wana akufa na barankini ya bato ebele bazokufa na barankini ya bato yo okufaka kaka na barankini omona ozolaka mutu ye nanga tokoyokana te kino na se mabele bokeba na maloba ya mabe monoko na yo oyo mwana nzambe esengeli ezala monoko ya malamu monoko na yo mwana nzambe fo ezala monoko ya malamu meme bato oyo olakelaka wana ye akokufa akomona likama bamosusu mpe balakelaka bana na bango mama tombolaka bana na yo lobaka maloba ya bonzambe mwana na nga kozala mosala ya nzambe mwana na nga kosalela nzambe biso vi na biso tokosalela nzambe famille na biso tokosalela nzambe libota na biso ezali ya nzambe makambo tu tokosala eza ya nzambe. C'est ça la bénédiction de Dieu dans la famille. Acte des apôtres 16 verset 31 dit que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Papa, maman, kolo alaksingai. Alaksinga mpepe ya makasi ezo suna kati ya mokili yao. Nayebi ke bandeko basi ba publier ba journal na biso oyo ezalaki pona ndenza mbala alaksinga makambo wa corona. Troisième vague obomona. Nzamba alobelaki ngango na 2020. Na suka 2020 tant okota na janvier 2021 nzamba bi troisième vague ekozala. Ekomema pe bato. Mais bana nzambe fo basambela. Tangu première vague ezalaki fo mona ba prince nyonso ba goudron nyonso plein na bato ya kofukama kosambela eza na Europe bato bazo sambela eza na Amérique bato babanda kosambela partout bato bazo sambela mais lelo oyo bato bazo sambela te mais nzamba yebisinga ke akofrapper Europe bosimba ngo bien nzamba zo frapper Europe kala te Europe ezo kwela ba makambo moko boye bato bakoko arrange yango te parce que balobaki ete Afrique nde kozwa ba frappe ya makasi Afrique bato bakufa ebele Afrique ekozala ravage Afrique ata mutu akotikala te mais nzamba yebisinga ke Europe bazo proclamer makambo na volonté na bango ya ngai te eza volonté ya ngai te bazo proclamer bango moko eza nde bato babi malheur à toi qui prend ta volonté pour la volonté de l'Éternel. Mawana yo oyo ezwaka volonté na yo pour la volonté ya nzambe alors que nzambe aza na volonté na ye yo pe ozozwa ba volonté na yo pe ozotia nzambe abisinga ako troubler Amérique ako troubler Europe ayi websanke asiatique ezali continent oyo akomilaki mais bayebi ete abi bango pe bakozwa ba frappe na système ya ba tsunami bakozwa ba frappe na système ya ba inondation wana ezali ba frappe oyo nzamba ebisingaki
ti ane aussi le bomona ba makambo ane bele yana ba événement ya makasi ezoya liboso yo olingi no kosambela te yo lukaka kaka nzambe soki ba makambo esi ekomi yo lukaka kaka nzambe soki obeli malade menga bakelakisa ngai bato oyo bazo luka nzambe na modele wana mingi bazokende na séjour de mort. L'ifele existaka bien aimé lelo ezali mais yeba ke population ya monde bao bakendaka bao bazokende na lola na ndimi te bazokoka ta 10% parce que bato na mokili soki exemple bakufi 1000 personnes yeba ke na lola ekendaka mutu moko soit pe ata moko akete na kati ya bisika wana o nzambe azolakisa ngai ndenge azomema ngai azolakisa ngai alakisi ngai bato ebele baza kuna na kati ya baletre oyo diable aza koplanifie bazosala baplan moko eza na baloi moko boye balingi babimisa ya makasi na monde baloi wana bato ebele bakomprendre ke ya solo yango wana babanda koloba kaka maladi ya corona eza eloko moko ya mabe oyo bango babongisi nsima maladi wana. Mais biso bato ya mokili awa tous les jours tosambelaka te tous les jours tomona kaka basala ya nzambe balobaka kaka longwaka na ekiri ya bato bafinga bapaster longwaka na ekiri ya bato batiola basala ya nzambe lokola ndeko mosusu azotindelanga maloba abibino bopesaka bamessage bozopesaka bamessage mpona bato bopesaka bamessage oyo ya mokili kongo na bino ezobonga te makambo ya kongo bozotala yango te menga nazo répondre yo Israël eza pays ya nzambe ponga na tuna nzambe pe makambo yango Israël eza pays ya nzambe Israël peuple israélite bavanda na kiboumbu plus de 430 ans est-ce que bazali na nzambe te bazali na nzambe pe bazalaki ya nzambe bazalaki na nzambe pe bazalaki ya nzambe mais nzambe wana a permeta ke baleka na étape wana kolo a permeta ke baleka na modele wana lelo oyo yo ozomona makambo ndenge ezoleka me ozokomprendre no te ozomona mokili ndenge ezotambola mais yo ozomona yango ke comme si tout le temps ezaka ndenge moko yaya un jour okoregrete un jour ekozala trop tard mpona yo un jour okomona ke ekozala vraiment problème mpona vie na yo parce que yo ozokomprendre te makambo lolenge ezosalema na kati ya monde oyo monde eza ya yo te yo betaka tolo mpona mokili oyo monde eza ya yo te otiaka fiere même mpona église ofingaka bapaster eyo mosala na yo eza ya kofinga basala ya nzambe mosala na yo eza ya kotyola basala ya nzambe mokolo ezali oyo koyebake mokili ya biso te balakisaka bato ebele kuna baopela na moto bamosusu bazosenga seigneur zongisanga ata pendant 2 jours ata une heure du temps nazonga na mokili nasenga pardon mwa eza te ba oyo bolinga kosenga bapardon te bino bozala na baconflit soki okufi na conflit problème bato wana kuna bazotortire bango na bademon bazoniokola bango bato ya baconflit mpo bazala na baconflit yango moni nzambe alakisaki ngai na mutu moko auta kokufa kala te mosali moko auta kokufa ya monene mosali moko auta kokufa monene awa akei na affaire nayebike bato ebele balobaki mabe ata bolobi mabe ngai na koloba oyo namonaka parce que nzambe azoyebisaki ke nyonso oyo nazolakisa yo fo oyebisa yango bato bayeba basala ya nzambe basolo baza ya mabe mpe bazali mais tozala na ngambo ya baoyo bazosala bolamu kobongisa vi na yo te mpona kolia mpona komela mpona kolata mpona bavoyage mpo ntango ozokufa biloko nyonso tu ezotikala mapango towelelaka etikalaka soki moto akufi mbongo ozowelela wana soki okufi etikali biloko nyonso oyo owelelaka wana soki okufi etikali c'est pour cela na vi na yo oyo etikali nango salela nzambe mipesa epa nzambe po ete nzambe wana asepela na yo mpe alinga yo lelo eza esika bien eza esika lokumu lelo eza esika malamu nkembo ya nzambe eza kuna nzambe aza na besoin bato ebele bakota kuna mpo bible elobi ete Dieu veut que tout le monde aille au ciel mpo sa nzambe eza mutu nyonso akota na lola oyo bandako batongi na bawolo batongi na bapalata batongi na baprince nyonso eza en or biloko nyonso eza vitre biloko nyonso eza kitoko nzala eza te pasi eza te kufa mutu nyonso azoluka awa bato nyonso baluka bake poto pourquoi bazomona ke kuna ezalaka malamu me ngai na biso ke vrai poto eza paradis lola eza bien kuna nde pasi ekozala te nzala ekozala te po tokokenda yango mpe okufi
Océanie aucun peu okufi. Amérique aucun peu okufi. Mais ba ke esika okufa te lola. Nde esika ya bien on Nzambe azobongisa. Mais okokota ondeni. Ko pesa badimi ya Nzambe. Ko pesa baction de grâce. Ko sunga pe misala ya Nzambe net ndenge bisika bato bazotongela Nzambe. Lola cité Jérusalem tozana kata ba construction. Sala misala malamu. Un jour oko sepela. Nzambe pe akosepela na yo. Vraiment to banga Nzambe. Moto wana eza makasi. Ke baso to ya kopela moto. Likolo ya kofinga basala Nzambe, likolo ya kochola. So omoni bato basala ba réunion contre basala Nzambe. Zala musika. À moins que basala wana bazali mabe. Mais tolobi ke ya bien bazali, ya mabe pe bazali. Mais yo zala na côté ya bato ya malamu. Sala nde bolamu. Na mokili tozaka na ba critique, makambo kaka ya mabe, mitema mabe, bato ka kochola. Faut qu'on encourager bato basala makambo malamu na kati ya mokili. Faut qu'on encourager bato ya Nzambe o ya bien. Eza teke bamsusu bazo ko critiquer na basalo ya bien ko critiquer bango na basalo bazo te message ya Nzambe ya bien ko critiquer bango longwa na ekiri ya bato ya ndenge wana soki te okufa Nzambe asunga yo toza na kati ya Lingomba cité Jérusalem o ezotongama soki olingi obakisa brique obakisa meme karo ekozala malamu mingi bosunga msala yango ekomi na suka inauguration na biso pe ezali le 27 ezali semaine oyo kaka ti dimanche déjà inauguration eza vraiment boya ebele boya kolanda message ya Nzambe tokozala na basala ya Nzambe awa baembi na biso bakozala awa papa Patrice bakozala awa donc ekozala esengo makasi mpona biso vraiment Nzambe asunga moko na moko Nzambe asalisa bapapa de ningoni bakozala awa ekozala malamu bapapa na biso pe José bakozala awa donc tosala mosala wana mpona gloire ya Nzambe ndeko nanga bongwana keba mokili ezokende na suka tous les événements Yesu alobaki tozomona yango. Mais tant que mon événement wana ko sala ba blague te soyez bénis ceux que lingo benga biso numéro eza plus 243 89 98 063 23 plus 243 89 98 063 23 shalom to l'exape ba témoignage ya bande comme susu oyo bazomona loboko ya Nzambe na nzela ya ba prière soko za pe na problème olingo benga obengi biso to prier pona yo. Soyez bénis. Pour na maloba, comme on a eu frère Jires Nkoi. Merci. Awa na kati ya Église Cité Nouvelle Jérusalem. Nazali musali moko kati na basali ya Cité Nouvelle Jérusalem. Intercesseur. Nazali intercesseur ya ministère Cité Nouvelle Jérusalem. Merci. Nzambe asali ya minene kati na ngai o eza miracle eza rare o nakoloba ke bato ebele bamona genre ya miracle ngai na mona o Seigneur Jésus asala kati na ngai na nzela ya ba prière oyo ngai nasambelaka pe o nasalelaka ye ezalaka na mokolo moko papa prophète azako kene ngomba na ngomba na nga nazalaka vraiment na programme ya okene ngomba te mais namonaka ye bazokene ngomba na frère na biso mosusu cordon nazwaka saki mpona kene kotika bango na re bisika bazala kozwa transport mpo bamata ngomba na Kimwenza nakomi wana nayoka courage moko boye mpe ezwi ngai ya koyebisa bango na bi te papa na ozonga lisusu te nazokende ngomba na bino nakenda pe bango pe bahésita te nakota pe na transport tokenda ngomba tokoma na ngomba na prière tobanda prière ba 20h ti ba 1h à 2h tozwa mwa pause po topema moke mwa pongi ezwi ngai na pongi vraiment nalala namona Seigneur atalisa ngai miracle moko oyo eza nalobaka nakoyebisaka bana na ngai bakoko na ngai mpe eza témoignage monene kati ya vie na ngai ntango nalali vraiment en soi kati na ngai ntango nakotaka na église ministère Cité Nouvelle Jérusalem nazala kodoute prophète makasi nazala kozoya lokola eyebanaki basali na Nzambe ya lokuta baza ebele nazala kozoya likolo nazalaka na tembe makasi ntango mosusu nazala kokanisa aza motu moko boye asalela babiloko moko boye obi aza na bamakambo ne ya sese me ntango tosambeli nalala mwa moke na moma wana biso na ngomba frère tika nazoyebisa oke namona loboko ya Nzambe nazomona nga na pongi namona papa prophète azoyebisa ngai frère tokende botika ngai
awa boye na payoto wana tozwa eloko moko wana siko azwi saki apesi ngai na mbongo kezwa mbongo oyo simba apesi ngai na saki na ye ntango tozokende namoni frère mosusu mpe azalaki na nsima aza kolanda biso un instant na mimoni tose retrouve na payote moko boye tovandi siko ere tokomi na payote wana tuninga frère est-ce que mbongo napesaki yo mpo pesa bato wana ya bazosala mosala kayaso pesi bango nga nabi te papa napesi bango te eza aboye abi me mpona nini mpe okanisaki ngai te nazwa mbongo eza aboye napesa bango nabi te papa nalobaki na ngai te ntango ye siko azoregrete abi frère mpona nini osali ngai boye nzambe na ngai bien aimé tika ntango papa alobi bongo nzambe na ngai oyebi namona prophète a se transformé projecteur moko donc lumière namona pena projecteur ndenge projecteur ya maso ezaka munene ebimi kati na ye ya munene lumière wana ekomisi ngai na se transformer na koma transparent nazomi ngai ya kolala nazomona bevenema wana nyonso ngai ya kolala nazomimona na se transformer na komi transparent nazomimona michopo na ngai nazomona makila nzoto lumière ya makasi ntango lumière ya makasi wana ezopesa namoni kati ya lumière namoni Jésus naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikati ya saki ya fufu. Oui, allô, est-ce que tu bonjour Boni et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès que ça on a eu galère na niveau 0 tout ça la boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazotiela bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. C'est du sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme nango Nazareta na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna pona zela susu kuna eza mamba mulongo te ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makamba bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango ibandi mama leki nanga yebisi ngai me na ndimi te nalingi namona kimona mbeso mpo likambo boye na monde nani esalama te mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya baproduits alimentaires tosali po tosunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la boyete bandeko no baza na niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, ndeko no na pota ko sunga yo a ozika biloko kolia. Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. C'est du sérieux. yango na lobaka témoignage na kolobaka nga pena naza moko na kolobaka namona Yesu penda boye namoni Jésus alati pembe ndenge tomoneka na ba film alati pembe siko na sutano alata nete ya pembe akangi singa moko ya pembe pe na loketo tango alinya loba nanga alinga loba boye donc nazo koka kotala te siko nazo lela
nayaka koremake ke naza na pongi ntango nazolela effectivement nazolela na bi Seigneur nalukaka yo kati na vi na ngai sikoyo lelo namoni nazokoka kotala yo te masumu eleki ngai pardon Seigneur pardon sikoyo nazoyebisa prophète papa longola elongi no lumière eleki makasi nazokoka te nazolela effectivement mpe nazolela frère oyo tozalaka ne mopandi atelemi azotala nga me ngai ya kolala me nazomiyeba te azotala mes frères azolela ni nazoganga makasi nazoganga mais Seigneur nalukaka yo oh Jésus limbisa ngai nazoloba siko nazoloba prophète longole longi papa pardon longole longi lumière eleki makasi nazola mama nakokufa masumu eleki ngai nzambe limbisa ngai nandimi kelelo za nzambe nazoganga na ermo boisiko nazoganga na misimi menaza wapi natali boy effectivement nazolela nalela makasi butu mobimba nazwa lisusu courage ya kobondela te obien na bondela obien na lamkana kanga misu na banga kana bi soki namoni degré lumière ya boye na vie na nga na kokufa et puis eloko nandimaki aza nzambe po na langage na ngai na bimisa na kati ya nini nazobimisa oui Seigneur na tatoli ki oza nzambe oza la lumière du monde po na lumière oyo namonaka wana na mokilo na namona lumière ya bongo te namona lumière ya bongo te na tatolaki aza nzambe puisque namona oyo ngana namona na vie na nga te ngai na état ye conscience mais nazo se retrouver nazolela effectivement nalela makasi nazwa lisusu courage ya kobonela te ndenge bango bakontinue na prière nazwa lisusu courage te pe même jour nazwaka décision na bi soki namoni makambo boye nakoka te nakima ta ngoma na kozonga ndako puisque namoni eloko na namona na vie na ngai te eza réalité papa nalobi bien que réalité eza eloko oyo na age na ngai nakoloba ke penser te penser ezali oyo moto atelemi ozokanisa eloko moko boye me oyo eza ke omoni ozolela olamuki na eta ya inconscience olamuki omoni mpe oyo eza ke nazalaki na état de prière na ngomba nalobi te ke na ndako wapi na église pe te nalobi na ngomba tokenda mabondeli na ngomba nde namona merveille wana pe après yango ti lelo nakoma onga naza nakimaka losambo te babien-aimé nyonso bayebi naza parmi moko bo bamipesaka mpona oyo namona nzambe mpe asalelanga ebele oyo ezaki nakoki koloba te aboye po toza naza déjà devant caméra oyo ezaki eza kutu digne te naloba me oyo eza ya vie na ngai privé yango natatoli nzambe topesa bato raison bake makambo papa mone pe mwana moniseki eza nango kaka nde bato bato baje ya papa azosala ke po abangisa bana nzambe mpe yango nosala biso po obangisa bana nzambe ndeni bon makambo ya nzambe ekozala baje te mpo ngai nazalaki moko ya batoma ntango naloba eloko oyo bato ebele bamona ngai na motu na tembe oyo donc ma famille na ngai bayebi ke ngai motu ya tembe nazalaki parmi bato bazala kokritike basali ya nzambe ngai oyo nazojire nazoyebisa vérité nazalaki parmi bato bakritika basali ya nzambe nazala kotia basali ya nzambe badute ebele mpo na parcourira baeglise mpe mo ebele avant lelo na ko se repentir sincèrement na yamba Christ kati ya vie na ngai vraiment nazaki Saint Thomas nazaki na système ko critiquer basali nzambe bela baza batu moko boya ba batalukuta lelo basali nzambe solo bazala kate basali nzambe lelo ya lukuta bazana bentere ba mbongo bakosa ka ba miracle ya lukuta mais oyo ngai na mona ezate ke mutu achenga loboko ezate ke mutu aste ngai moko musika na lali bon soki abetaka ngai soki tozalaki esika moko nalobake toza na ye esika moko ye aza kote mosusu a distance kutuna ata ya 10 mètres te plus de 10 mètres frère nazo jire ke soki eza na basali ya nzambe ya solo prophète Isaac aza parmi basali ya nzambe ya solo namoni ni même mai ni même biloko ba prophète mususu basala ko ba ji o ba kotia ba huile d'olive wana ko sangisa abwa kaso ina kati ya mulangi obebo eloko moko te donc soko comprendre l'introduction na zolo bake naza parmi ba Saint Thomas naza pena mutu na tembe ba lobake mutu na tembe bano ya suka ba tuba Orlando ko andimate ke prophète Isaac aza ya nzambe diwani oyebisa vraiment bato yo bandimaka prophète Isaac te lokola
mosali ya nzambe ya solo nga moko Thomas lelo nakomi kotatola vraiment ba bien aimé en Christ basala nzambe nyonso baza basala nzambe lukuta te. Ce qui est sûr et réel que na mboka na biso ba vrai serviteur bazali to kritikaka basala nzambe te na ko encourager bino akondima ke non bondime la prophète Isaac aza vrai serviteur ya nzambe o ezake eza don o yaye ka bani na kimukolo te bana bo mwana no nzambe asalele ngolu na yebaka na ngai ete nini pete donc na comprena pete eloko esala ke non na koma kati na bisiko mais Seigneur alobela ngai na nzela camarade mususu donc yango nazotatola lelo ke bandi ma prophète Isaac puisse na moko nazomi loba ke mutu na tembe bato bayebi nga so bamoni ba Jires azako même ba membre ya famille nga bayebi ke Jires azaki parmi moko oyo akritika basala nzambe so lelo na tatola c'est que nzambe azali tondima ke nzambe azali pe na komi parmi bato ya kokinaka kote ya vérité ya nzambe na ko évangéliser yango nazota ya ndenga za wana na komote donc ya communauté ya nzambe asali grâce oui avec déjà ba délivrance nzambe akutani na ye ezaki pe imposition de mettre nzambe déjà akutani na ye apesi ye vie wana ozomona lelo oyo donc makambo ya nzambe moko nzambe alobelaka batu asololaka na batu na humilité nzambe aza nzambe te ya lolendo nzambe loko aboyaka lolendo mais nzambe alingaka asala makambo na ye na simplicité aza nzambe alingaka batu basala makambo na simplicité tango oza simple oza humble nde na tango wana nzambe akoutilize yo mpe akosalela yo nga mpe nayebaka teke ye azosala tembe donc ti tobengisaka ye wana ayaki kaka koya nzambe aye kosala ye bongo mpo toza na mosusu mpe azalaki mpe bongo ya tembe ye ayaka na tembe abi te nga nandimaka présence ya saint esprit wana te nandimaka te ke molimo asimbaka frère wana mpe ayaki molimo mpe atouche ye mpenza ezalaki mpenza 4 jours donc 4 jours onction wana ya saint esprit ezwi ye 4 jours azosalaka barepentance molimo santo toza na ye preuve ezali mingi na barepentance ntango akutanaka na bato ezalaka mingi kaka barepentance fo moto alela masumu na ye fo moto areconnaître mabe na ye ke nga naza mabe nasala mabe liboso ya nzambe fo nalela epa nzambe alimbisanga bon omoni tembe ezalaka nango partout parce que likambo nyonso bato bakondima baza bato bakoboya mpe baza ozomona lo tozali mpe na niveau te ya kokóma ke bato nyonso foka bandima makambo oyo toza koloba awa eza bongo te mosusu soki andimi eza na bamosusu bazotinda maloba mabe tosani totiki aza mutu parce que mutu nyonso mpe te akondima parce que ye moko yesu masiya ntango aye na mokili awa bato nyonso bandimaki ye te bamosusu babeya yesu masiya wana mwana ya joseph bazocula yango ozomona ke nzambe ntango azobenga baoyo ye azoconfirme bango na kati ya miracle epuis na bike bamiracle ezalaka nini miracle biso na cité Jérusalem awa miracle ezalaka ndobo mpona kogane baame babi voici les miracles qui accompagneront biso tolandaka miracle te mais miracle elandaka nde biso premier miracle ezali kobongola motema premier miracle ezali koyamba yesu kotubela masumu na yo nde yango wana ezali premier miracle donc yango nalingi nayebisa bandeko merci balandi makambo babike olobai ke soki moto alati elamba badepute kama akenda faire bato tu balata bilamba bato balata badepute baministre bakolo wana donc afe bo bato balataka bilamba ya pasteur baza na makuna bango okende bon omoni ntango nayebisaki bato ke bao balata babilamba wana na bachapeau wana bazosala mabe eza idolâtrie ezalaki na sens ya mpo bato mosusu bazoadore bato wana omoni biso na église na biso na ministère na biso nzambe apesi biso aboya meme kokumisaka bato ya mokili oyo mingimingi kaka kokumisa kolo yesu masiya kondetola ye nakolata mpe elamba batie mpe image
même ya Bible image même loba mtu anaza tamsala ya Nzambe pona gloire ya Nzambe parce que biso to ba chrétien akoko ke kota biloko wana te tango zo ke kota biloko wana na biba to wana bakota na banganga bakota ba maison ba msusu wana azui ba polo akei akoti banganga tango akoti banganga abi ba polo lali panganga tango lali panganga siko azo chango mutu nyonso akolata polo oyo esengeli kaka koma mutu oyo ngai esengeli kaka ndima makambo nyonso nga na koloba siko tango ya koti banganga wana donc batu nyonso bakolanda kama makambo ndenge moko pena ba joueur lelo ndeko msusu abanda wesanga bino bolo bana ba makambo ba joueur ke ba joueur bazana bakisi tendeka omona même na kata ba match tamba joueur bazobeta ba match na bangwana okukuta banganga baza kuna na kati baza ya kubata batu tamba bazokumisa biloko wana bazokumisa diable e ba député wana tamba basala ba biloko wana même ba msusu bakoma ba ministre eza mabete nzamba tombola mais eza msusu basala ba maison yo zozo biloko wana ba chapeau wana olati oyebi côté la kité et mingi so landi permis période wana nyonso bato ebele bakufaka sima ba élection ebele bakufaka mona kaka mort subite mais okoko voter mutu eza na mabete biso tozela ka mokolo exemple ya vote mokolo wana ya mutu ba kene ko voter tozui nazui kaka kombo ya mutu wana exemple mutu wana lingi na che esili eza nango te ya ko kene ko lata biloko wana biso tosala kaka évangile kopanza message ya Nzambe nakozwa image ya Bible na che image ya chandelier na che soki na che image exemple oza msala Nzambe problème te na cadre d'évangélisation na che tozo panza sango na Nzambe mais ba wana baza bato ebele ba côté ba maison azoluka bato ebele ba voter ye aluka bato ebele ba sepela na ye biloko wana kena kolana banganga ya omoni ba biloko wana bike bao basala kango batika eza biloko ya diable yo soki mokolo wana ekoki kende kaka okovote mutu na yo ndenge ezalaka na batan wana mais soki ozokelata babiloko wana ezokende kobebisa yo mpo bamisusu bazokota bamaison bamisusu bazosala bapratike na biloko wana omoni ndenge tozawa na kondima toza même niveau te na bonzambe toza même niveau te mosusu wana kozala na bonzambe asambeli nzambe aneutralize yana mosusu kondima na eza moke mosusu wana vi de priere eza te mosusu wana akokaka na ye makambo ya bonzambe te e mutu ya ndenge wana ntango eloko ya ndenge wana akozwa yango direct bamemi ye basakrifie ye yango moni nalobaki makambo wana ke bato ebele basala babiloko wana fo koevite bapesi soka mwa loso soki tokomona exemple makambo ya bien ntango makambo ya baélection ezalaka nanu te nde eza ntan oyo tokomona meme bato wana koya na baeglize kosambela Nzambe koinvoke Nzambe ensemble na biso mais pourquoi bato ebele wana omona kaka bakimelaka na baeglize baye koluka bato na baeglize soki bazwi esili alors que Nzambe abi aza Nzambe ya justice aza juste Nzambe alingi justice mais bato wana omona bavotaka bango bato bavotaka bango mais Nzambe na biso bavotaka ye te kolo yesu bavotaka ye te aza Nzambe atikali seko na seko mais bato wana omona ntango akende kuna nani oyo alingi paye ezala bien maboko ya kokita nani oyo alingi ke tofuta bato maboko ya kokita nani oyo alingi ke topesa nde ye wana maboko etombwami wana sikoyo misala wana eza mabe na miso ya Nzambe omoni population basouffrance oyo eza na kati ya mokili awa heureusement biso bachrétien tozozela mokonzi na biso azoya grand roi azoya na kati ya bokonzi wana ya lola nde tokosanzola na kati ya bokonzi wana pasi ekozala te malade eza te ata ovote mutu ya mokili oyo akopesa eloko te akosungo te tovote ka jésus christ ye moko azala la base mpo ye royaume ne ezalaka na suka te yango omona okotikala komona ex pasteur te ex évangéliste azalaka te omona ke basala ya Nzambe soki okomi mosala ya Nzambe okufa mosala ya Nzambe manda eza te lokola mokonzi na biso parce que eza royaume makambo alolo eza royaume toza na kati ya royaume e royaume ezalaka na suka te na kati ya royaume tozolanda kaka mokonzi jésus christ kala te azoya na millénium yango tozoyebisa bandimi nyonso vraiment to se préparer pour l'enlèvement de l'église yesu akozonga ye ozalaka na tembe yeba yango bien ke nkolo yesu akozonga faut se préparer obongisa état spirituel na yo po ete mokolo wana okota na lola awa biso makambo toteya kaka barepentance kozonga na yesu kose préparer kose purifier po kala te azozonga ayebisanga ke église eza salité tant que église eza na kati ya salité Nzambe akozwa bato te po azwa bato fo bato bazala saint avec comme moi votre père je suis saint vous aussi soyez saint nde ozomona
makambo yango ndenge ezali vraiment eza makambo oyo bato balingaka te bato balingi soki oyebisi eke okobonga okopambwama okepoto okovoyage amen 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 wana bato basepeli mais soki olobi bongola motema senga bolimbisi tubela masumu na yo tika mabe mpo nzambe abimonisi yokanisi yo outi bar nsima nango ozosambela nzambe oyoka yo yo outi hotel nsima nango oye kosambela nzambe oyoka yo yo outi koyiba biloko ya bato nsima nango ozosambela nzambe na mbindo wana outi kofinga outi komela masanga outi koyiba biloko ya bato siba biloko wana nyonso tu yango namona bato ezokoakize bango soki moto akufi na kati ya liwa ya moto ya masumu nde babiloko wana nyonso etelemaka biloko wana nyonso tu ezoloba epai ya motu wana yo nde ozali victime ozomona nzamba nde tozosala biloko kofilme nzambe mpe aza na baappareil na ye oyo efilmaka makambo nyonso oyo bato basalaka makambo nyonso moto asalaka lelo awa un jour ekobima ozwa mwasi ya bato un jour ekobima oyiba biloko ya bato un jour ekobima oloba koza moto ya makasi lokola ndenge namonaki ndeko moko azoloba ngai naza makasi nakolakisa bino ndeko wana abenga me nzambe akutana na ye abenga bino bozolinga bolakisa nini bolakisike bino nde bato bozobanga nzambe bolakisike bino nde bato bozalaka basala ya nzambe biso mpe tozali tokolakisa bino nde omoni tour moko nga babundisaka ngai ezali na njili nde mosala ya nzambe moko boye atindaka bato baya komenase nga nde moni nazwaka ku meme na mini akotaka mpe hôpital nakotaka hôpital mpenza un mois nazolandelaka batraitement kaki na docteur Damien oyo aza lelo na Matadi ye nde moto azwaka temps ya kotraite ngai nyonso wana ezalaki bamenance ya bafaux serviteur bazuwa ya bato mokili ndenge ozomona boye motu nyonso akosepela na yo te okanisa teke na kati ya mokili awa chaque motu akozalaka na esengo na yo non makambo nyonso oyo bakozala pour baza oyo bakozala contre mpe baza mais biso toza na compte ya bato bazali pour soki toza na kati ya royaume ya nzambe pourquoi koyinana na kati ya baeglise soki toza na kati ya royaume biso nyonso toza bana papa moko pourquoi babokabwani kati na bapaster pourquoi koyinana tomona lelo meme na niveau ya bapaster tomona meme na ba-RC wana lelo oyo ozomona boyokana ezala su te babokabwani ekota alo siko kolo yesu akozwa bato ndenge nini Merci beaucoup mon frère, que le Seigneur te bénisse, que Dieu soit avec toi. Numéro Ezali plus 243 89 98 063 23 plus 243 89 98 063 23. Il y a un tobengi pe batubaya na milulu na biso o ezali awa ya inauguration le 27 oyo le 27 juin tozali wana awa banda 10h 20h elongo na bayembi na biso tokozala na bango ekozala vraiment esengo makasi kolo apambola bino kolo abatela bino tozotonga pe temple yango omoni ndenge eza awa eza na kati ya baconstruction mutu mosusu mpe koluka ata nsima obakisi biso toza na besoin ya bacaro fototia biloko wana nyonso tu ezali très important kolo azala na bino mpe apambola bino. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani mpe te po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mamaka ndelobi kolapye mapapu masopi mafuta tokokisikana olongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani mpe